Les montants qu'on a donnés à Fally, je l'ai dit, hein, menez vos investigations. Il n'y a aucun artiste qui a joué en Europe, quelle que soit la salle. Si à ta moitié à montant Fally a joué. Pour une fête. Avec Betati, avec tout ça là. Dans une vérité. Au lieu de monter ma passe, n'est-ce pas ça combien d'années? Il y a Moussala pour atteindre le montant. Il y a panique. Les rois ont peur. Roi Belgique. Double King. Oh. Il a peur. Double King. Fally Ipupa a-t-il appelé son ami roi pour interdire les concerts de Double King? Au président, ça fallait les Obangisanini. Il faut avoir le level, il faut avoir la personnalité, il faut avoir l'aura. Arrêtez la musique. Arrêtez. Lokuta monene, lokuta ya Charlot, oya kanisaka, egle ya zasuka, waya. Lokuta monene, lokuta ya Charlot, ya kanisaka, egle ya zasuka, waya. Les amis, ma pesibino mbote, je vous dis bonjour, mbote, tongo elamu, midi elamu, tope poko elamu, ça dépend de herbe Olanda biso. Aweza Bo Hollywood TV, la meilleure chaîne YouTube du moment, avec la Gladiator en cuir. Toujours dans le contexte de Lisango. Meilleure chronique actuellement, Lisango, toujours Gladiator en costard, Gladiator en cuir, azo contrôler toujours Internet. Et balobi concept Oyo Souka. Alors, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là en train de nous suivre. Bisope tozala awaka kapona bino. Topesi bino bambote belé bisika boza kimisa na bino. Voilà, nous on est de retour. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, kolala kolamuka, il y a toujours des nouveaux dossiers qui tombent. Tolalika boy tolamuki, balobi e fanjone équipe nae bakiti na Belgique. Belgique oyo wapi? Et si ka ING Arena Ezali, la salle où Kofi Olomide va livrer un grand concert d'ici septembre, je pense bien. Et ça commence à réveiller des tensions. Bamsusu balobi ake ko sala nini na Belgique. Est-ce que ake kunate ko créer ba main noire na yendenga lingaka créer les baninga ba main noire pour y avancer. Mauvais challenger atiela batu ba po de banane ba koya pour y avancer. Un bon challenger atika baninga bazala en forme. Et zala na ona ba itana yo zala en forme les kanga siko. On a un bon challenger. Un mauvais challenger, ou a-t-il baninga bakal bakoya comme ça ya bima premier. Non. Et wana combat mo ya déloyal. Ya lo wana sport bo bunda na moto, ozio drogué moninga comme faible pour yo bétail. Mauvais challenger. Alors déjà on n'a pas de preuves pour dire que à Belgique pour sta acha main noire na concert ya Kofi à ING Arena. On n'a pas de preuves, il y a qu'à spéculation. Mais il y a beaucoup plus du peur dans ce sens-là parce que baebi motuna bango. Baebi motuna biso na ba jeune. Lorsqu'on connaît l'homme et le joueur et son jeu, donc quoi de plus normal batuba suspecter, batuba loba. Mais on n'a pas de preuve jusque-là. Alors la réalité dit que à Kendaki Belgique ko beta na fête moko ya mariage. Tikana sika. Maître Charlot sur un arbre perché. Yo kumisaka kaka. To peso quelque chose. Yo kumisaka kaka. To sala yo to peso makambo. Egla opeo makambo. Yo kumisaka kaka. Egla opeso makambo. Ya moni maître Charlot sur un arbre perché à Obomanzo to ndengwana. Alors, Efandjo Kebet a fait un mariage na Belgique. Mariage yaba africain. Ceux qui baba congolais, ceux qui ivoiriens, ba camerounais, je ne sais pas. Maître Charlot, qui vient nous raconter que oh caché oh Efandjo Zuikuna, même ba musicien ba beti na Europe na ba grande salle na ba salle ikenda sango, ba zui caché wanati. Ah! Tikanga na seka.
kumisaka kaka yo kumisaka kaka tosala yo kumisaka kaka yaya na sous-estimer bato te na sous-estimer poche bato te. Depuis quand une fête de mariage pour artiste ya ko prester la mariage caché wane kende koleka caché ya salle au producteur a ti moyen batie budget à promotion bato bafuti ticket bakoti batie billetterie en ligne. Depuis quand une fête de mariage et kende koleka recette il y a un concert y a artiste à beti na poto déjà na imagination ka boy déjà zo kolete. On va faire un mariage, tu sais comment est-ce que ça se passe. Botika koko sarabiso ke aigle a touché à montant moko boya minene soki ya ndenge nini ya on est des Africains, on est des Congolais. Botika ba jewana. Tango kende ko beta na mariage ya Mamadou Nyangadou. Peut-être beaucoup kwa oloba bongo. Un simple mariage ka ya mutu boye. En tout cas, $10,000 même pas ekokaki. Je vous mets en défi, même $10,000 ekokite. Mariage wana ofali à kibeta. Maître Charlot sur un arbre perché, azoib sabato, oh mbongo azuana, et les kimbongo ba missé belé ba beti ba concert na poto. Tu n'as pas déjà des preuves, de 1. Et puis faites vos investigations, bomona. Non, yo déjà sali ba investigation. Pour yo moto yeli biso ngo la ki samba moko fiche de paye so ki billet so ki nini ba pesa so facture la ki sa biso preuve ya virement parce qu'à son niveau je crois que il faut avoir un virement bancaire. Au fait vos investigations tout ça l'investigation te yo déjà so sali investigation oye ko yebisa biso azu montant moko ya monene yo la ki sa biso déjà preuve ya investigation na yo. Yo tinda biso te o aller faire vos investigations hein azu montant moko ya monene ba artiste nan bazwa te Charlot yo déjà so sali investigation yo yela biso ka ande ba preuve yo yebi déjà montant c'est que sali ba investigation yela biso preuve yo tinda biso soute o faites vos investigations te yo la ka biso preuve même preuve ya virement bancaire et ya kana téléphone on a tous des comptes bancaires to yebi. Tango zo kine ko fungola compte otie ba coordonnées na yo kombo na yo identité opesi adresse na yo batiaka na numéro ya téléphone. Le numéro de téléphone o est lié na compte bancaire na yo. Tous les mouvements que tu fais et banoya na message na téléphone. On sait tous comment ça fonctionne. Au sali dépôt na banque au mon message na téléphone. Au sali retrait au mon message na numéro à téléphone. Ba saleli au virement message pe koya. Banque ko signaler na téléphone ki ba saleli au virement. Ne fils qu'un message capture d'écran kaka ya message ya virement bancaire au couple wana basaleli po yemba na mariage wana na Belgique. Bolak sango. Lokuta eleki mingi na mboka na biswawa. Lokola tozalia wa lokuta eleki mingi. Okomona moto akati kolokolo atiki mandefu boye alobi ye sango. Maréchal. Nalela père wana mabe. Nalela père wana mabe. Okomona moto akati kolokolo atiki mandefu alamuki alali alobi ye sango. Toko sambela mikolo nyoso na mboka oyo mena boy désordre. Mobutu avait déjà prédit tout ça. Maître Charlot sur un arbre perché. Yo kumisa kaka to fula yo to sala yo. Kumisa kaka. Yo kumisa kaka. Yaya, même $10,000 on a fait un mariage ou un comité. On se connaît les gars, on se connaît. Même $10,000 et comité. Bon, on a fait un mariage, on a $10,000 et comité. Je mets ma main à couper. So preuve ça boyanango. Même 10,000 et comité. Makambo ezo zelayo na Dubaï. Makambo ezo zelo na Angola. Makambo ezo zelayo awa na Brazzaville place nga nazali. Fête ya indépendance ya Brazzaville place ko ya ko beta na ba Dadju na ba Didibe. Toko kende ko filmer total en piaka o boko sala kuna parce que déjà tozala wana to filmer makambo ezo zelayo na ba Dubaï na ba nini baki omona ekuna na Belgique ake na Belgique ake ko se filmer devant Atomium ka po semer panique na mito ba kofifil de lui-même sachant qu'il y a s'il y a dans l'actualité te ake Belgique ko se filmer na Atomium pour quand même tolo belango nde tolo belango boy ko sila no mabe
kosila no mabe makasi. En tout cas, pona bandeko bazobanga descente ya Efanjo na Belgique akendaki na ye kobeta na mariage oyo azwi moins de $10,000 déjà. Yo muto sali ba investigation pesa biso mba moko ba preuve ya mbongo ngo azwi au fait vos investigations te yo sali déjà yo nde pesa biso. Bolinga kovimbisela biso mwana mai oyo bolinga kokomisela biso ye munene ka boy na pamba ka boy. Yaya boniko na nyango ero atakutu libala ngo eleki sucré akende ko dépenser mbongo oyo eleki même ba concert na Europe ka pona aigle ya oyemba na concert na ye akapela ka ya pamba. Qui peut faire ça? C'est quoi cette folie là? Bino bosakana na mbongo Qui millionnaire ya Efanjonga na ndima yango te jusqu'à ce que bolaksanga ba preuve relevé bancaire na ye rib na ye so na moniango na ba virement na ye wana na kangi munoko tant que tokomona ka compte bancaire na ye te ba rib na ye za ya kobatama ba virement na ye ba salela ki pona ba concert na ba prestation. Tant que je ne verrai pas ça de mes yeux, qui millionnaire na ye na mayo chubu chubu na mai. Ngana wondi ma ki millionnaire na eta, muto azaka millionnaire, même son entourage, il faut qu'on sente ba respirer. Hein. J'ai vu une vidéo oyo soki chanteur oyo soki Nathan na mwasi na ye bazo menacer soki mutu moko boye. Bato bazo filmer bango azo boya ba filmer. Na vidéo angwa bato bazo vivre na millionnaire ba condition mabe boy. 0 moins 8 minutes. Ah bon moni. Monsieur oh na moi 23h40. 0 moins 8 minutes. Ah bon moni. Monsieur oh na moi Voilà, Nathan et wana de longues jambes azoboya ba filmer. Bakeso ko sala suki nini yango wana famille batu suki nini bazowela suki nini na ebité. Donc vous sentez que les conditions de vie ya ba artiste na ye ils appellent top te. Millionnaire so vous êtes millionnaire autour de toi, il faut na batu bazana yo ba santa kango. Na ko boya ka ki millionnaire ya Efanjo ti na suka tanke na omona ba preuve ya ba rib na ite. Ba relevé bancaire na ye. Na ko boya ngo ti na suka. Un millionnaire te autika lozalango te. Et puis autre chose, Maître Charlot sur un arbre perché avec son bon covo et la barbe. Azolo ba oh est-ce que batu bazo banga est-ce que Efanjo ake komona son ami le roi belge te po a faire annuler concert ya Kofi. Mais vous n'habitez bopeza nga ko seka moko bino bata Efanjo. Qui est l'ami du roi belge déjà? Bino bosakanana ami, hein? Vous voyez le monsieur là être ami au roi belge. Bonico. Il y a des présidents même de la République qui ne sont pas amis au roi belge. Bakokuta na cadre moko boye politique, pisani bambote, mais dire ami. Il y a des présidents qui ne peuvent pas le dire. C'est un artiste chanteur, mauvais chanteur aussi, a ami à roi belge Kaboui. Même Emmanuel Macron. Fali n'est pas ami à Macron. Ce qui Tembe a invité Nanda Kunewana ya ma campagne à sa la dîner. Macron ya na mwasi na Nanda kuba dîner totalango. Macron ya na bandal avanda na bar moko coin ba mela ba castel. Ye aigle uti ko tongela biso nda kwa kitoko. A invité ami na Nanda pour un dîner. Aina madame yepe avandi na madame na bana ba dîner. Nde ba ami ba salaka. A invité na palais na château na yewana tongi ba dîner. Ce qui vraiment Emmanuel Macron c'est son ami. Ah. Ba lobby ezo pesa ye moi ba accès à kutana na ba président a pesa na mbote ba sala boy. Eza ba arrangement ya ba lobby na bango. Ba arrangement ya ba lobby na bango. Mais ça ne fait pas de lui un ami au président ou au roi. Hein? Soka za pena ami ya batu wana. Le roi tonginda kwa kitoko abenga bango na parler na yeba dîner. Tout le monde a ba vidéo. Wana nandimi pena que c'est son ami. Yaya. So les circonstances moko ya lobby ekutani sur babi bon mal ko zo ya Kishasa.
Macron azoya Kinshasa bon. Nandenge ya branchement, nandenge ya lobby, tochaga petit na biso efanjo. Ayambaye, akutana na ye, pepesi moi makambo. C'est juste ça. Ça ne fait pas de toi l'ami au président et au roi. Nous, on a des collègues avec qui on partage la scène depuis plus de 10 ans, mais on n'est pas forcément amis. Si beaucoup de na conférence, moroboy, na contexte, moroboy, na ba circonstance, moroboy, o bazo branché motu. Il faut pas tout ici dans Macron pour salir mon nene, nandenge ba label na bango. Ça ne fait pas de toi forcément ami, hein. Les amis, on sait voir quand les gens sont amis, on sait voir. Benga ina ndaku aya dîner, tout comprendre que boza vraiment ba ami à solo. Soka vanda ki na nganda, amela ki castel, bon na château a koyate pourquoi. Benga ina château ya au dîner na madame, tout confirmer qu'il y a amitié. Bido bosakana na ki amitié. Mutu bazo branché, bazo tindika na makasi, bazo coller na bato minene po epesi makambo, epesi aura na visibilité. Bozo mona ngoka ami, aza ami au roi, ami au roi. Oh, ya. Même pas président kutu bazo zala ami au roi, tia ozala ami au roi parce qu'il a fait quoi déjà? Parce qu'il a quoi? Il a fait quoi? Il a quelle grandeur ozala ami au roi? Parce qu'il a chanté quoi? Il y a ma casse na ba France tout na ba Belgique wana. Mutu n'a même pas certification na Belgique. Ozala ami au roi Belgique aboy. Parce qu'il a fait quoi? Eh? Azo snap disque snap na France na Belgique pe société moko ya Belgique est certifiée nan ba certifié na Belgique té mais le gros la faire na disque d'or té pour lui ça suffit et coquille. Arrêtez de dire des bêtises les gars. Le toi dans le monde internet, d'accord, et toi dans le monde internet donc soko lingi oyebisa bato makambo yaka na preuve sans preuve toyoko kaka ndenge ma papa mutu mo azoloba nika na nzela azobeta kingongolo azoleka nde mwana pétrole. Ça va pas, les gars. Il y a aux amis à roi belge dans le contexte nini. Parce qu'il a fait quel impact? Un artiste qui est juste influenceur, tout simplement. Mais il n'a pas impacté. Il a de l'influence. Il faut faire la différence entre l'influence et l'impact. Hein. Il a de l'influence, oui. C'est un simple influenceur. Mais il n'a pas impacté encore. Impact est zélo mususu. Influence est zélo mususu. Impact est zélo mususu. Il influence certaines personnes qui le suivent bien, mais il n'a pas encore impacté vraiment sa génération. A tika pene impact moura makasina na musique nabiso. Là, il n'a pas fait. Alors, à la roi Belgique, il y a Ophéléga Aboy, Maître Charlot, sur un arbre perché, Boni Boyeko. Eh, t'as la tant que gladiateur à internet, ba bobar na bine olekati. Ah ouais, olekati. Nasi sayo na kota na ba alen kuskusakana ba peti wana mibale ya mikolo wana bazo blaguer na faire trop. Après na yana na peti ya mwasi wana la minu kangama wana lokwa liboki ya mwamba. Lokwa ba mabako ya mwamba na kata fumbwa a minu kangama bon. Peti wana mwasi wana. Na o lave bino un à un. La sina zonga gi déjà. Vous comprendre te. Donc voilà, tant que nous on sera là, il n'est pas ami au roi belge. Bakuta ni sakina batuana pour ça là ina ninga carrière na yi. Il y a rien d'amitié na kat, même pas ami à Macron. Même pas. So temba benga Macron na ma campagne kuna, basa la dîner na ndaku neo atongi wana. Ndaku mobimba batu bavanda na katiti. Bozo lia ba maboki zo uta na restaurant. Ba maboki zo uta na banganda. C'est une maison, c'est un foyer. Il faut qu'on voit une femme en train de cuisiner. Ce que moi, c'est à l'ambi, à la cuisine, yo poso aider. On voit les enfants par-ci, par-là. Voilà, beau dîner, voilà. Au Tonginda, on monument. On ne sent pas la cohésion familiale. Au Bengi Batnanda, ko boya ko dîner, bilo ko zo utana on a restaurant. Oh, ce que ba cuisiner à Bochaki, on a moussa na oni. Donc, voilà. Maître Charlotte Tikoko Sabiso, azu na yembongo gravité na mariage wana. Même 10 000 $ et kokite so tembe bimisa ba preuve. Parce que yo sali ba investigation. Yo so sali ba investigation la ki Sabiso. D'accord? On a vu Gauthier Sey quand il est parti pour la France à ça la ba investigation na Vivendi. On a vu quand même moi quelques échanges dans ma vidéo. On a quand même vu quelques échanges. Ce que yo investigation sali ata papier moko ezo justifier te ki asimbi mbongo autant. O lo bagana monoko po lati veste tondi mayo.
te pokati kovo tiki mandefu to ndimoka aboy loba bato mobuta lobaga romona mutakati kolo alobi yesango Maître Charles sur un arbre perché kumisaka kaka ya yo kumisaka to peso makambo to peso makambo yo kumisaka kaka bablo na bino on attend que gladiateur azawa yo lekate Charles et ko lekate arrêtez de mentir aux gens vous n'avez pas besoin de ça mutu déjà ba produit ye pa mama chimène ata yo moko mutazo beta na Dubaï mais c'est mama chimène qui produit tokota na ba réseaux sociaux total la mama chimène wana ana budget ya ndenge nini so boyebisinga un milliardaire pétrolier qui évolue dans le pétrole azo produire ye na omona ke oui ça va na omona ke ça va mais mama chimène simple ka aboy asimbaka ne ba monta makasi te azwaka ba mbongo ba wera bazwaka ba jibe ba fere bazwaka asimbaka ne ba monta grave te na influence na ye ba ko lekisele moi 100 likolo moi 200 likolo mais c'est pas aussi terrible que ça. Oh nene ngo linga na mariage apesa mbongo koleka o producteur obimisa pona concert na salle ka po apesa ngo efanjo ya oyemba na mariage ni ye Michael Jackson ye R. Kelly muto ba daju basali banda na premier album ba fula yo ti siko ba continuer ko fulo kaka même son invitation à Brazzaville vous sentez que ye poza la bien faut ba sangise kana ba internationaux so ba tiki ye moko boye événement ça un impact te na Angola lo kwa za ye moko impact ezate mais moi impact ça so ba sangise na ba daju ba sangise na ba Gims ba sangise na ba Talibanda nde sala ke bien parce qu'il a construit son aura comme ça. Il a construit son aura auprès des Dadju, des Gims, des Booba, des Nani des Salaye. Et ça continue. Quand il vient seul, on l'accepte pas trop. Quand il vient avec ces gars-là, là, il est valable. Ba Gims na ba Dadju na ba Booba, ba logo elamba, ba logo costume na carrière à fali. Soit il a fait na ma papa na polo boko tsete, mais soit latika veste à tche cravate bandemi. Ba internationaux wana tuwa kangamana bango ba logo veste na cravate na chaussure ya onde kotsaki na ba fête ye moko boye ba kotsita boni kokosa batu boye. Arrêtez la musique, arrêtez ko